Batata pe ba maman bandeko balanzi ba ebozwi libaku ya kolanda biso mbote bisika nyonso bozali. Lelo na tongo ya sika le 1er juin 2024 tokolanda maloba ya papa Simon Kimbangu kiangani na tina ya préparatif ya le 6 juin oyo ezalaka bongo envahissement ya cité Sainte Nkamba. Nde tokolanda maloba oyo papa Mokonzabule akopesa biso na tongo ya sika tolanda. Batata ye ba mama kiamboteke to aboyi tukolele tuteze le fiuti na komba tata mwana pe tata Molimo Santo oyo balobi na biso yango ne tosalela tongo lelo tozala ntintani batata na ba mama denge ba papa balobaka 100 ans soki ekoki na lingomba tokobandela na 0 tokomona makambo ebandeko ya ebele ya mabete kasi ya kitoko biso sikoyo tobongisa tondimaki totonga Yelusalemi turo yo tozozala ba musicien ebite soki likambo nini esalamaka na le 6 juin nana ebian misciple esalaka nini. Merci Yahweh na maloba na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo le 6 juin ndenge toyokaka envahissement de la cité sainte ezalaka boye papa Simon Kimbangu amonaki ete likama ezali koya azwaka mami kala mama azwa bakendeke bango mine bakena tadi basalaka sacrifice ya mabondeli bango mine basali sacrifice ya mabondeli tango tongo linge tana mami bango nyonso bamoni angelu bazobeta miziki bazokokita bazakomata tata Simon Kimbangu ayebisi bamami kala alobi na bango boye miziki oyo bomoni ekozala na kati ya lingomba na biso titango basali ndenge wana kozonga na bango tango bazongi bakomi na lukengo nde baliaka wana ezalaka le 5 le 6 baye na lukengo baliaka elambo tango balie elambo bakomi kozonga bakomi na place oyo tobonaka triangle place basali wana nde bamoni baangelu misatu wana baye bakomi kaka na premier poste mibale balimwe moko aye kokota na nzete ya safu papa Simon Kimbangu ntango akomi na nkamba place oyo azali kosalisa bato place oyo na nsima ndenge bomonaka basala mwa nani oyo basala wana site wana basala place wana na nsima ndako ya Nzambe ale ayebisi bato nyonso bazalaki ayebisi bango boye bopanzana oyo baza makasi batikala oyo baza makasi te bakende na mukuse ale po ete banguna baza koya mpona kotungisa kobeta biso oyo baza makasi batikala oyo baza mitema makasi te bakende asolo esalamaka ndenge wana ntango bakende na nzela papa Simon Kimbangu atrenese bato wana mpo bato oyo bakendeki bakende ntango baye banguna bandi kobeta papa Simon Kimbangu ndenge balobaka papa Simon Kimbangu alobaki ete bozongisa te pamba te oyo akozongisa biso toza bato ya violence te tozongisa te totala kaka bango na miso bazokobeta bango bazomona bango pasi te minduki ezobeta mai soko batire mai ezokobima na mai wana ezali kobima tata moko amoni ndenge bakomenase papa Simon Kimbangu na pasi wana motema nesali pasi akamati libanga abambi epai ya soda zoki tango abeti munduki lisasi ebimi mwana akufaka na mokongo ndenge boyoka histoire ndenge ezalaka donc le 6 juin ezalaka ndenge wana papa bakombo ebosaninga mingi mais na mukuse ezalaka ndenge wana donc papa Simon Kimbangu wana papa soka ye azwi papa Diangenda azwi papa Kisolokela azwi aliba kei na place tomonaka sito ya Mwanza Kienga
atelemi na mwanza kienga azotala Yerusalem ndenge ezopela ndenge bazoko menacer azwi papa akena bango na tadi atiki bango na tadi papa diangenda tuni mais papa pona nini azosala biso boye mama mwilo alobi we bana na ngai otala kaka papa Simon Kimbangu alobi nalingi te bino bana na ngai banyokola bino mais papa kisolokela kangani kaka na papa Simon Kimbangu basali bongo papa Simon Kimbangu azongi susu na nkamba azotala ti ale Angelou tango menace lekai makasi Angelou abimi na nzete ale abeti bato wana ale papa Simon Kimbangu ase libéré ne kokende papa Simon Kimbangu kendeki ti na mboka oyo akende osala 3 mois Mazasana ndi akende osala 3 mois kuna papa le 6 juin ezalaka envahissement de la cité sainte yango papa na mukuta kasi pona ne bapesaki wana ba musicien soki bapesaki yango epai na biso pamba te lere wana Yerusalem epanzanaki sikoyo bapesi yango na biso po tozongisa nkembo na Yerusalem wana ezalaki pasi esalami biso nde tozongisa nkembo oyo ebungaka le 6 juin awa na kati ya Yerusalem yango wana papa Mfuma Mbanza apesaka biso feti wana alobi nkembo epanzalaki sikoyo bino nde bokozongisa nkembo awa na kati ya Yerusalem yango wana ndenge papa ozolobisa biso likambo oyo bamusicien boyoka tata Molimo Santu ndenge aza koloba oyo nyonso abongami po aya na Yerusalem abanga eloko moko te Yerusalem yango oyo biso nde tozongisaka nkembo le 6 juin ezala Angola ezala Brazza ezala Kinshasa ezala Poto ezala les 5 continents faki oye faki oye faki oye boyoki ndenge pata Molimo Santu azoloba moto abanga te tosa tondima pour papa nous mourons bafaki bamisicien sika nyonso tozali tomata le 6 juin toya kosepelisa tata Molimo Santu eza boye te yango wana papa bokoya kozongisa bokoya mpona kopanza tokoya kozongisa nkembo ya Yerusalemi papa biso topanzaka te oyo bapanzaka yo moko olobaka na biso olobaka na biso boye na lere ya papa Diangenda ezali kaka yo papa Simon Kimbangu Kianga olombi parmi vous mes musiciens sont là mais biso tolobi boye papa changer ba musicien nyonso tokomaka ba musicien na yo yango wana papa na komba tata mwana Molimo Santu biso toyebi ke le 6 juin bato bakoya ebele bapaya mpe bakoya ebele ya ndenge na ndenge tolingi mokolo wana toya ebele tokumisa Nzambe na biso bongo be bongo te bongo papa nabengi papa Matondo 1944 le 6 juin nini ezalaka kuna na France oyo ya biso na 21 toyoki. Merci Nzambe na ngai na kombo tata mwana pe tata Molimo Santu batata pe ba mama likambo oyo Nzambe na biso asengi tolobela ezali monene na 1944 tozalaki mokili ezalaki en pleine deuxième guerre mondiale toyebi malamu ete bitumba ya yambo oyo elobama na mokanda ya bomoi na Matthieu 24 ebandaki na 1914 jusqu'en 1918 période oyo banzambe na biso bakitaki na se kasi lokola esakwamaki ete bitumba mibale koya solo eyaki banda fin 39 eyeko banda penza na 1940 tango bitumbe etoki lokola bayuda na tango babomaka nkolo Yesu bandimaka ete makila ya nkolo Yesu esopana na motu na bango likambo yango kino kaka esalamaki Hitler na 1939 wana ye atombokelaki nde bayuda abandi ko poursuivre bango na Europe mobimba
ezala na France, na Belgique, banda d'abord kuna Allemagne, ti bipai na bipai, ti na Pologne. Alors, mutu aliboso bayo kanga, ezalaki roi Léopold III kuna na Belgique, bakanga kiye kuna na palais na ye, Papa Simon Kimbangu ne mutu akonde libéré ye, toyebi likambo wana. Kasi basuka ki wana te, ba allemand, ba poursuivaki ba juif kino na kuna na France. O ba ko benga rafle. Ba sali rafle de ko rafle ba juif nyos. Tangu ba koti na France, ba ke na Normandie. Kuna na Normandie nde ba kumba ba kotaki le 6 juin 1944. Ba salaki o ba salaki. Si bien que ba français ba senga ki aide ya ba américain na ya ba anglais ba ko libérer bango. Donc ils alaka mokolo ya le 6 juin 1944 oyo ba allemand ba débarquer na province ba ko benga Normandie, département ba benga Normandie ko na France. Talali mama na likambo oyo nzambe na biso afungoli biso na koyebaka yete 6 juin ezali na tina monene na kati na mokili oyo makambo ko salamaka na Yerusalemi, conséquence nango pe na kuna na mokili e ko salamaka pe ba koyebaka makambo oyo utaka awa na nkamba Yerusalemi. Soki to landeli to komona ete ememaki mokonzi ya basoda ya France o babengi Général de Gaulle aya koluka Papa Simon Kimbangu ayaki ti awa na Brazzaville et pai bakutanaki na Papa Simon Kimbangu na tina likambo na bango bamona ikuna o etali le 6 juin. Papa mwa moke oto yebi yango wana na komba tata mwa tata Molimo Centre. Ezali bongo ndenge moko ba papa Kulutu, papa Fumalon, papa Diangenda bazaki na boma batindaki bakenda kosenga na papa Diangenda, papa Kisolokele baloba na papa Kimbangu asisa makambo wana. Lelo pe ndenge tozali awa biso toko fêter le 6 juin bango pe bango fêter bakonzi minene bakozala kuna ya ndenge na ndenge. Me biso tozosenga na tata Nzambe alimbisa biso na mabe tosalaka na mokili, asisila biso bitumba, tosengi kimia ekota libela bitumba ezala susu te. Bolingi be bolingi te, tokosenga be tokosenga te. Ya tozoloba makanisa mabe ezala te. Tala kuna fete kozala biso pe fete kozala ya biso tokosenga nini? Kimia. Ale faki senga na kimia tubanda lelo. Il y a eu insurrection et dans cette insurrection, il y a eu des dégâts matériels avec la mort d'un bébé. Dans l'insurrection, nous avons connu le carnage, le pillage et les gens qui sont dispersés dans les contraints. Et Papa Simon Kimbangu s'est exilé à Bandachanda où il a pris
ndenge touti koloba bamusicien boza koya eza date na biso eloko mosusu tokosenga te mokili eza ya koningana bagere eleki mingi me biso tosengi nini kimia yango tosengi bamusicien boya ebele bokoya kokuta mpe makambo ya bien awa ya mabe te makanisa mabe nde tolongola toyokani biso tosengi nde kimia ntango ekoyaka kuna na France ndenge nalobi na bomba bapapa bazaki na classe me basango basengaki na papa bosengela biso na tata na bino kimia ekota kuna ekotaki mpe toyokani tozosenga sikoyo ya mokili mobimba biso mpe toza na mpasi na este pasi ezali bisika nyonso pasi ezali nde tokoya mbala oyo kimia kaka tobanda kosenga yango tobandi lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Batata pe bamama tolanzi maloba ya motuya ya papa Simon Kimbangu Kiangani mokonza bule pe mokonza lingomba likambo oyo papa alobeli na kansi tolanzi yango na tango wana ezalaka pasi pamba te mondele akotaki ayaki pota kanga papa Simon Kimbangu kasi lokola tango ekokaki te na kasi biso baso tolanzi lolenge kani papa misiple pamba te abengamaki pwete apesa témoignage pe tolandi pe révérend Matondo na ndenge apesi témoignage mai oyo malekaka na tango ya kala na mikili ya bapaya na kanisi moko na moko alanzi pe tata mokonza bula bitoko senga kimia pamba te mokili eza na kimia te yango asengi na ba musicien nyonso ya mokili mobimba to matana esengo nyonso po ete ya kozongisa esengo oyo bakoko na biso baperdaka na tango wana mwana ya musicien Kimbangiste esika yo zali kobanga banga te biso tosaba na botosi totosaka mai o tata mokonza bule azali koloba na biso na kasi pona tongo ya sika to suki wana soki bolanda kiso na bokebi bonso na kamera tozalaki na papa Aziko Liangenda Zikengi na présentation ezalaki ya mama Germaine Kenda Diafula coordination ya papa Fwani Anelka to tombeli bino mokolo molam.